soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Jeune fille oyo amesana komela masuba ya kope na ye. Jour oyo aboyaki komela masuba yango wana babeti nkuba elongi ekomi ndenge wana. C'est quoi réellement l'histoire? Pona nini jeune fille oyo amelaka masuba ebandaki ndenge nini? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Avant tout, nous vous demandons de vous abonner. Si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos programmes. Radio Lokole TV, balobi, ngai mo déjà na fanatique na déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende. En tout cas, bolanda landa ngo mingi. Ou awa banti valeur ezala raté. Parole de parfum d'hiver nandi mangana moi passé son andimi. Donc c'est formidable. Check. Ouais, balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère. Vous savez pas comme les autres non, balobi tout beau santé pour s'abonner à la page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makambo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques en maison mère, tous les fanatiques à Inongo, babi avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, toujours la vraie info de la maison mère. En direct de Jobo, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola za la kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo bana Djobu bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kisasa monde entier Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole tanga kara na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka na programme oyo Radio Lokole Masolo na chaîne na bino Radio Lokole Télévision. Merci bo partager chaque fois na ba abonner nyon surtout oyo ba s'abonner déjà merci bo continuer ko partager na ba plateforme nyonso. Soki po s'abonner na nutendeko s'abonner ko bo santé ko finir cloche à notification. Kombo na ngai Fiston Pelende. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo, Yannick Kinia, les faiseurs des millionnaires, ngana benga ke les dragons de la monnaie congolaise, Umela Yene Mankambu, ya mama Brigitte Boukassa, maman na Keila, mwasi ya Libala. Tolobaka chaque fois tobeta kama solo na chaîne na biso awa, ezalaka pona ko nuire te. Mais plutôt pour na kosunga esika ndeko wakwei yo koya te esika mabe ezali yo te bandenge nini ya kobongisa pour na kosunga kaka biso na biso na communauté ya batamangala ndenge na lobaka communauté ya batamangala ezaka ba congolais te eza tout le monde yoka lingala. Merci na bato ba soutenir biso na Radio Lokole Télévision to moni bato lokola Premier ministre Tata Boza, Fondation Monzali, Mutupena Amema Santon na kata Constantinville, Mbote Wumela, Mbote na Tijon Lushombo, Mbote na Jean-Blaise Louvambano, Jean-Blaise Louvambano, Yepenado Yende Mankamo, Jean-Blaise Louvambano, coiffeur international, Nadej Kaleza, Petit Seraboya Mbindo, Aswana Kuduna Mbindo.
lisolo ya lelo epesi pasi. Lisolo epesi pasi. Lisolo yango ezali ndenge nini. Ndeko tokobetela o lisolo. Tokobetela o lisolo. Yoka lisolo ya lelo ndenge ezali epesi pasi bandeko. Epesi pasi. Bakam o tokuta na ngona mokili oyo vraiment boye. Ezopesa pasi lisolo ya lelo. Lisolo ya lelo ezali nini kaka nde bomona titre wana. Ndeko mwasi ya congolaise. Kombo na ye Brenda. Brenda azana 24 ans. Brenda azali congolaise. Congolaise ya Kinshasa. Kaka ndenge zalaka ba famille zalaka soki mwana asilisi kelasi. Asilisaki bongo na lycée Bosangani. Ba parents balobi batinde na Afrique du Sud et ko continuer université. Ba parents babane ko mona moi quelque chose. Brenda ba komisi epe na UJ, University of Johannesburg. Ba parents ceux qui botang sa mona libanda boyebi ndenge zalaka. Il faut s'assumer, c'est-à-dire que accommoder chaîne. Ba benga ngoni oh mais mwana isika ovanda moi kolia faut s'assurer. Effectivement ba parents ya Brenda nyonso wana ba prévoir ki yango. Brenda zalaki nesika ya kolala ba parents basolaki ye bana ofutela ndako basolaki ye donc appartement quoi, ya chambre salon, flat ya chambre salon o ba parents bafutaka. Batindaka mbongo afutaka. Minéral bazofuta. Brenda abanda ko sala bongo journalisme. Alingaki to azali media study journalisme quoi. Siko, qu'est-ce qui s'est passé? Année à Liboso et Silaki déjà. Siko, on a deuxième année, quand on a influence, il y a des camarades. Beaucoup il y a influence, il y a des camarades. Qu'est-ce qui s'est passé? L'influence, il y a des camarades, Oyo. Ba camarade bazolo bana et puis ba camarade ba universitaire ba uta ke belé wa uti ba mboka différent musu ba sud-africain musu ba malien musu ba mboka belé ya monde batanga na université bazoko lo bana non nga kutu ndenge ya ba parents batinda kinga batinda kambongo kutu ndenge ba parents batinda kambongo ngambongo wana sala ngo makamsusu mena fanda kabongo na kopé na ngana kuzona nga kopé wana tellement futila nga makamno surtout mbongo na ngai ya accommodation yandaku na sala makambo susu et pesi Brenda pe pose pesi boule idéologie et pesi idéologie pendant ce temps Brenda zalaki pe na boyfriend na ye en fait copain na ye quoi zalaki na copain na ye copain le bossa yebisi biso ba boyanaki tanga yo ko so deuxième copain wana azalaki nigérian mona classe oyo papa na bango pe na nigérian ngabi azana moi quelque chose na mbongo. Tango ba andi siko vanda soli na Nigérian ba ndiko vanda donc Nigérian a proposé automatiquement et c'est to ko ya ko vanda biso esika moko te. Donc Brenda moni ngo pe des qui chance à se référer kaka nde ba ninga le ba vanda ka bango moko te ba vanda na ba boyfriend en fait na ba copain mbongo na bango ya kofuta loyer ba liaka ba sisa makambo susu. Brenda a s'appelle na coopération abino ngape tu na ngai koti. Babandi ko fana na copain na ye wana. Jour ya liboso wana Brenda ye moko mutu azoko pesa lisolo, pesi lisolo. Na loba chaque fois biso soko pesi to bito tanga kombo to kotanga kombo na yo. Soko boy to tanga kombo to kotanga kombo te. Siko boko yoba pona nini Brenda pesi lisolo to ko mesika wana. Boyi bolingo ya sika ndenge zalaka donc na ebité soki pe ba congolais to ba fi ba revaka ba nigérian ba kantra ba nigérian ba soki ndenge na ebité de ya pla ju nigérian moni ke non na ju pena danser jour ba kela na ndako nigérian wana nigérian na ebisi bino papa na na mbongo na nigérian asa pe na flat na ye do asa pe na appartement na ye ya 2 chambres salon ata étudiant mususu na chambre moko na ya salon eza ya yi. Siko, qu'est-ce qui s'était passé? Premier jour, bolingo, wana, bolingo, bike, jour, bakenda, kuno, basala, bolingo, ya kosakanate, bike, doki, bolingo, pende, ya free, ya ofele, doki, makembe, se niveau, tout, alobi, doki, na sala vocal, na joie, ya sima, na joie, ya liboso, surtout, tellement folie, les kaki, mobile, yuani, ya Nigérian, mobile, na ya Nigérian, azaki, na 35 ans.
ye Brenda azalaki na 25 ans abino mpo na kata bolingo na biso tomeka na onde baninga sosalaka pelo mpo na ndima kolingi ngai fongola na subela yo na munoko na pesa pipi na munoko bon Brenda pa mbo abina monango normal ezaka ba folie bolingo le sala matso ba jeune afungoli pa subele pe na munoko mswamele mswabwaki do balali na bango pe na butu wana akomi ko fa na yena ayena ba blama na ino surtout na tongo na pe ezaka ba sengele wana pe même chose après tour ya 5 heures a subele suna munoko comme le habitude donc et comme sikoyo ba mesani jeune garçon na ebisi ngafna lo subele na munoko chaque tongo peut emataka bolingo na biso na mona soko linga ya solo jeune femme mon peu normal et surtout que ya wale ko mona ma profit que avant na yo fele kolia o fele do mbongo ba parents ba otinde na Kinshasa nyonso wana ya yi boyebi ka ba finde ba ta ba jeune fille à 24 ans donc ba fille pena donc boyebi ndi bazalaka alobi papa fisté ko ba ngonga bitit chaque tongo donc so chaque tongo ndi bala mukaka wana soki impère oye na tongo soki kaka makembe sesi na tongo il faut kaka mobile na nga wana ferme faut kaka mobile na nga wana asubela nga na munoko il faut kaka asubela nga na munoko na chaque tongo to sali na 6 à 7 mois chaque tongo ya ndengo wana sikola ko komona ondre moi gênant wana jeune film ta oloba na komi komona ngo gênant comment est-ce que chaque tongo mobile oyo asubela nga na munoko boyenene akosubela nga pe na munoko et puis to sokoli oya komela na meli oya kobwaka na bwake et puis toke na école université ko bana otanga na université of Johannesburg bakei kaka ndengo wana siko jeune fille ekomaki gênant pona ye a provoquer l'histoire, il a provoqué l'histoire na ba camarade na ngana yeba est-ce que vraiment ce qui muta omelaka ba suba chaque jour ça ba conveniente nga 5 mois so 6 mois yango na melaka ba suba ya Nigérien oyo ça ba conveniente ka ba jeune fini ba salaka ba solo lui am suba habité za kama be ma suba za kana ba sid ni skini ndi boyo so ba sid moko e be bisaka ba organe bloko mo ndongo e pesi ba ko banga do ba lobela ki nge makambo ba négativité et papa fiston ba lobela ngamba négativité trop pour na robena masuba mais ngai la tikala ko mona négativité moté et pesi passe ya bandeko ba bloko to soko yoka soki porte à porte soki be prêt à porte soki so porte à porte soki nini ba benga ngo soki nini e bandana ngo kala lelo nde to komeka to wandi ko découvrir ngo pa pamba boy donc awa na radio le goto beta lisolo mo ndengo wana ba jeune ba banda ko lia kutu ba nie na matadi soko kote na chaîne na biso radio le kolo ko mona to beta ngo kala fa makambo RVC do makambo esa makambo kala esa makambo de loté to beta kutu solo ko bana ko lia ngutu na lutu to beta lisolo soko kote na chaîne na biso landi penda kuno ko mona ba solo wana sana kati jeune fiancé qui commence à la gênant après ko solo ba camarade na ndengo ta bazonga ki na pokwa po ba kenda ka classe de la moko bazonga de la moko copain na wana na sibino papa la wangasa na mbongo do ba ye ba équipe pe normal sana mutuka sana makamno surtout ba leka ki siko ba Brenda na mbongo Brenda papa ina mbongo azali na mbongo mais normal bazali na mbongo normal Brenda azali na mbongo azali na mutuka te mais papa na ofutele ndako na ko liba no azali na normal mais quand ba chaîne fini boyebi ka ba linga makambo ba et c'est la soki ndenge boyebi ka ba chaîne fille siko jour bazonga ki wana na tongo nango siko na tongo nango tango boyfriend na linga sala je sala kawana na tongo nango tango boyfriend na ye to copain na ye alingi asubela ye na munoko Brenda boy abi jamais na osa asuma kambo ante abi boy po anete. Comment est-ce que nga mutu normal yo o subela nga na munoko chaque jour na mela masuba na ndingi ngo ante copain na ya meka mekilo ke simbite super fâché ba bebani copain abi copain abetangai to ka liboso na lenga osaka ta betanga pena makasi tokei to sokoli tokei kol to ye kozonga pona ofana na ye lobi nango na bangi nkuba asubeli nga na munoko na ndimi yango esala ya pe une semaine zo banga so na boy akobeta ngai
Et comme ça, la troisième photo, donc une semaine, 2 semaines après. Ah oui, non, jamais. Quand même, on a Congolaise, il y a ça, Mtamboka Moussoussou, attends, Nigérien, à quoi on a soubé dans le rondé, est-ce que, et ça m'a rembouillé, porte à porte, est-ce que, qu'est-ce qu'il prend, qu'on soubé dans le monoko, il y a gagné, nini. A ozo ngaba chance toneni, wana ye Brenda mtawa mituna, tanga wapesa li solo. Ngana walinga suma kambote. Papa Fisto ebi ke, tozo nga jumu na tongo na ndaku, alinga subela nga boy, na boy, degra betanga ya osakrate, cette fois-ci ya omoni, elongeza ya kovimba ndengo wana. Tala Brenda ndenga zalaki, moi si ki toko petite fille bena bien congolaise, mais tande ba komisi elongi. Pour nini, boyfriend, to copain na ye, aboya subela na munoko. Je me demande, intérêt ni nese ya subela munoko ndengo wana. Est-ce que ça ka makam oto, so le gars na mboka wana te, oyo, ba jeune fille, ba africain ba okendaka, et ça l'intérêt ni. Est-ce que tant que ba subela ba munoko ndengo wana, bon, to sono ya ba jeune fille, o ba okendaka koto ba okende wana, ba subela ba mona munoko, ba sala ba kaka na munoko, ba sangana kana ba mboa, ba wapesa ba ngombongo. Est-ce que vous avez que tant que vous avez mbongo, ba ngwa retour ba ozwa nini le côté. Et là on dit ba ozwa. To beta di solo mo on a radio le collé que bande ko bande ko kile ba kaka na ba Congo. Après komi na mbongo. Bon wana quand même ba bande ko lia kaka et puis au komi na mbongo. Mais ba ngo côté ba okende ba le kaka ba pesi mbongo yo pesa o coucher na mbo pesi mbongo yo pesa. Ta ba pesa mbongo, bango ba tuana ba zo gagner ni en retour. Moi je comprends pas. Nga zo comprendre te. Siko ndeko oyo ya Nigérien oyo a soube la jeune fille na biso Brenda ya 24 ans. Tango Brenda boy degra beta ki ona ya ngote. Brenda lobi tanga betinga ndengo ya so betinga ndengo na a soube la nga suta soube linga na nzoto. Oko sokola toke classe. Papa Fiston to ndé classe wana na zonga lisusu ndako te. Kaka na temps libre na break town boye. Na solo la camarade mo to kutala ndengo camarade wana sa sénégalaise atanga rapé awa na expliquer ma camarade wana abi mais on sala bongo poani donc ndeko wana ya Nigérien na congolaise ya biso Brenda babane ko vana na quartier moko monango Branfontaine do Branfontaine zaka pembeni ya université wana siko sénégalaise wana ye avanda kana Orange Groove ezapena na quartier mususu mo musika ya université. Sénégalaise wana azu congolaise na biso ake na ye pa na ye na ndako a expliquer mais ça impossible à ça ndengo te sénégalaise a poussé congolaise a kende ko porter plainte siko na lupangu o sénégalaise na ndako vanda wana il se fait que sénégalaise wana offre de chambre mais kolonda wana azaki congolais couple mo congolais tant ba congolaise akutena ba congolais kuna ba sololi Nini boya, expliquez. Non, t'as là votre soeur, il a un copain nigérian, il pille dans sa bouche chaque jour quand elle refuse, elle la frappe très fort et consort nos toits. Pona nini boya, ka pamba boya. Tanga soube la voix ça skonin. Bête bon après le slogan na bête le bino boya. Non. Ça c'est pas bon. Siko yo lingo sa ndeni. Il faut au fond de la mbila pas mbila zoyer pour eux benga ngo za abuse yo. Mwana na boy ne ko funda Brenda boy no funda pambila no funda pambila te so na fundi pambila to bani ko kesamba kuna papa na biso to ba parents na biso na Kinshasa tango ba ko yoka e ko la procédure pour ndenge zali awa papa na biso atindela nga mbongo chaque jour ya ndaku chaque mois ya ndaku na ya kolia soka ikena ne ko fa na mobali e ko la bien te allez mama wana kolo ndaku abi non lisolo oyo to pesa ngo papa Fisto abeta po akebisa ba jeune fille. Mouvement ya ba camarade de pesa kama boye pesi passe vraiment tabino moko tala li solo oyo ya Brenda e pesi passe li solo ya boye nga pesi na yoka ngo mandeko na yoka ngo mutabete la biso li solo oyo camarade moko ya sud-africain abino donc voisine na ye donc babane komelisa masuba epa ya papa na bango atindi na soku na photo de comment on a l'habitude donc voilà entre parenthèses donc fungoli parenthèse mutabeta li solo wana abi sud-africain wana
amelisa mwana ne ya mwasi masuba bafanda akana ye donc na tongo pena boye mwana subi azwi masuba wana amelisa siko sud africain wana masuba anda ko melisa mwana ezaka ya mwana na yemoko ayebisaki ye eza pour être takaye asala ndoto kolongono mwana okena na tonga subi azwi masuba wana atena vers amelion photo de telebino wana ameli mais siko ya ka oyo Nigeria asubira la congolaise na ba mona ngote et pesi mpito pale papa Fiston beta lisolo opesa conseil boye malamu te ete ya bino bandeko ete ya bino soki parent tindi yo kende kotanga esika moko songolo to mpakala sala lokola parent denga lingi bana mikolo yo bango bayebi koleka ba parent tala ba conséquences est-ce que masuba o bande ko melisi wana esaleka na cadre bolingo kaka to na sens mususu o ba melisi ki masuba wana e comme que soko boy ko mel masuba ba beta yo esengo na mande ko yoka ki amelsa congolais wa masuba ezaki domination to ndenge nini nga tuke pesi ngai mutuko soa epesi ngai mutuko soa na ude goka akala mingi te camarade bongo so yebse nga papa Fiston tango maladi wana na camarade na ngai afin de rappeler quelque part na province msusu na Afrique du Sud abi tango maladi oyo ebomi batu awa tambuti biso mutu zalaki maladi oyo soki boye ba voice bana ko tambola ndenge na ndenge soki maladi wana ebandi yo zwaka kama suba na yo suba mela okobika ba voice boye biso ba voice wana ayebi mon cher na comme ko yoka faible na ebe ka so su maladi wana il faut kufa na yoka voice wana ko mela suba ebe ke na suba na tema suba na verre na mela yango oyebi ke na bika siko ngai pesi ngai mutuko so est-ce que masuba ebigi sakape ya solo to ya lokuta bino be expert na yebi ke awa na radio lokole batata ya bwanya bazalaka ba mama ya bwanya bazalaka ba ya bwanya bazalaka finalement c'est quoi tozi na ka ya mwana wana o papa ne bale ko melisi masuba ya yemoko ya papa te me ya mwana sud africain wana po epesi to makasi azaki na raison to azaki na tort moninga o moko baki ya mela masuba sera maladi oyo tambusi biso mutu oyo esilisa maladi wana ezalaki ba illusion ba penser kaka tozaki ya solo tozi na ka ya bango tozaki ya solo babikaki mais na ka oyo yo mobali omelisaka mwasi na yo masuba eza punition ya nini ndenga azofana na ndako fele to lio fele to nini epesi pasi ba jeune fille boyo kaka Brenda na yebi ko pesi lisolo mais to beti lisolo na saka to ko beta lisolo to ko expliquer biso lisolo to betaka ezaka parti prité to tangi kombo na mboka te obito tanga kombo ya Brenda kombo na Brenda oyo batu ba yebi penate mais frère kombo na yo opesa biso tangi te obalo tanga Brenda o tangi Brenda 24 ans na miti oyo Brenda za na orange crouf bilamba na ye nyonso wana tika lipa kwa ndenge wana pa Nigerian azo benga esikoyo azongo bondela ye ayi papa Fiston nazonga te me ata bande ko pesa nga conseil ngana ko zonga susu kuna te siko ba osala ba arrangement ba mama congolais to ko lupango wana papa congolais na mama congolais ko lupango sika oyo camarade ne ya sénégalaise a ofanda ba on négocier ba kende kuna ba ke sulay bilamba po ye a okende sukuna te ayi papa Fiston ça fait déjà une semaine et demie na okende courte na ko mona suna kutena Nigeria na comme le roi monstre et pesinga ipasi pasi ya kosakana te tala lisolo ya lelo esuki awa bandeko mais avant tosisa boyebi tosisa ndengo na te toyo kana lutoli to makanisi ya mutu oyo ngana bengaka ye chaque fois ye partenaire ya radio Lokole TV mama balengola Yolan Balengola do ye pena do ki a participé à forto yo ka makanisi na ye assez conseil makam oyo mais pona bandeko ya radio déjà lisolo ya ngwa to pesimuno nous sommes obligés de couper pona bandeko ya radio bino boki da lisolo ya ngwa bandeko YouTube to tikal na bino awa bolanda ndenge Balengola ako expliquer voilà mwana mboka Balengola mama Yolande omoni ndenga nini pona lisolo ya ndeko na biso Brenda oyo pesi pasi o kopena ye azo melisa kai masuba chaque tongo soki aboyi abeti abebisi elongi boy yo moni ndenge nini. Bonjour Radio Lokole TV. Bonjour Papa Fiston Pelende. Vraiment nalandi émission oyo esali pasi pe mawa. Esali pasi pe mawa makasi.
histoire oyo eza kaka ndenge moko na makambo oyo tozolanda ya baporte à poti oyo ya Dubai eza ka eloko moko biso toye kosutukela yango deja kaka ndenge toye kodécouvrir awa porte à poti na Dubai or que eza makambo deja esalamaka deja na bakachette même na bamboka na biso na bapays ebele esalamaka bato bayebaka te mais lelo par la grâce de Dieu lelo toye kodécouvrir porte à poti oyoyo parce que porte à poti eza na bafaso ebele eza kaka ndenge nigérien oyo azosubela ndeko na mwana na biso ya mwasi na munoko ndenge moko bato mosusu nde baosala bakaka na munoko esali mpasi makasi nazoyeba te génération ya lelo eza nini mwana bapara na yo batindi oyo ya kotanga awawa bapara batindaka mpe mbongo quand nde balobaka na français à vouloir trop gagner au risque de tout perdre donc mwana na biso on dirait mbongo bapara na ye na babesoin oyo ye ekomaki mokie amoni ke mieux vaut akende kosengage ata na mutu moko boye po epermetaka mbongo bazotindela ye asala babesoin na ye orke vi ezalaka kaka malembe oza nanu mwana oza nanu na etape ya classe yo kolunga o envie ebele te parce que tana oyo wana nanu ya ebele nanu ekomi te tanga baklasse sisa baklasse tango banda kosala ndo kozwa ya ebele koluka koenvie kokende kokota libala na bandenge ta leloko bandenge basali ye komelisa ye masuba mpo na ngai na debi mwana biso bande komona ngo ezalaki nango normal ezalaki ka bolingo mais par après tangaki kotuna conseil bayebisi eke eza mabe parce que masuba déjà eza baconséquence ebe pa masuba ezaka microbe ke omelaka masuba ya motu pendant 6 mois tangaki kodécouvrir mpe ke komi eza mabe akomi koboya na koboya wana omona tanto babeti ye tanto andimi babeti ye tanto pa boyi do place wana eza suspect c'est comme si ndenge wana aza na bakisi wana selon ngai c'est comme si aza na bakisi ayebi condition nini oyo bapesa ye yango wana omoni abandeki akooblige mwa mwasi wana amelaka masuba yango conseil onga na kopesa na bajeunesse tozala mayele omoni bolingo eaveglaka biso na kati ya bolingo surtout ke na debi bamakambo mosusu tosalaka en tout cas tosalaka baerreur makasi omoni erreur ya mwana biso oyo na debi yango wana omoni akonsoma yango pendant donc 6 à 7 mois nde papa na biso ozoloba awawa déjà eza déjà ebele obanda deya komela masuba toyebi te soki masuba ngo akenda kobimisa ngo na ndenge nini donc na comprendre phénomène wana te elekeli ngai parce que so ezalaki na 4 ke ya bolingo ya normal ya debi ndenge basi baza biso tokoyaka na biso ka faible na bolingo na ebandeli soko ezalaki mpenaka ke mwasi akoyaki faible na ebandeli eko arrivé ke na moment moko boye papa asengi emela masuba mwasi boyi mobala okomprendre oke eza normal mais oyo ekomi ya obligation na ya kobeta en tout cas jeunesse bozwa mayele jeunesse kaka te mais biso nyonso tu tozwa mayele parce que bolingo ememaka bato na baerreur ebele bolingo esalisa bato bafausse affaire ebele après toya koregrete après ata kutu na bolingo yango atangani naza femme mariée légitime boye mobali na nga jamais okoloba nga amela masuba na ye to nga jamais nakoyebisa mobali amela masuba na nga wana ekomi kindoki eza na eloko moko bien parti mongo eza na kati oyo ezosenga condition wana parce que so ezaka bolingo normal en tout cas na intimité moninga moko akosala moninga en tout cas jeune fille na biso okende koluka basala nzambe babondela mpo na yo en tout cas kende koluka délivrance parce que tout ce temps oyo opesa masuba toyebi te masuba na osoki ebongwamaka nini mokili ekomi mabe ozokutana mobali na nzela oyebi monde nini oyo azalaka te ozokutana mwasi na nzela oyebi monde nini oyo azalaka te tozoyeba esu bavrai te tozoyeba esu bafaux te donc nzambe asalaka jeunesse grâce nzambe asala jeunesse grâce parce que biso mpe toza na bana oyo bana biso bakoti na bainfluence oyo te oyo bana biso bakoti na makambo oyo te bayeba ata na banzela bakutana banzela bakendaka relation nini oyo yakoki kosengage parce que mokili ekomi mabe makasi esali mpasi makasi oyo nga na kolobaka komi ya suka vraiment mwana na biso ndeko na biso leki na biso
kende koluka délivrance parce que eloko sala vraiment na ebite so ba veglaka yo okene romela masuba pendant 6 mois na ebite mfutimango ezaki ya ndenge nini kende kosala repentance pe basali na nzambe babondela mpona yo Samba pambola papa Fiston Pelende ba émission abonde tolingaka ba histoire vraie pour être fortifié biso batuyo surtout o bakolanda yo vraiment ba meka kozwa plus na likambo oyo ezosala passe makasi porte à porte oyo ezalango eloko akala biso nde toyebaka te tomonaka bato banginda toyeba ndeni bato bangindela te secret yango oyo ezala ba porte à porte. Donc, porte à porte, comme il n'a qu'à t'en comme mabala, à l'occasion de rien, mon balo banomelisanga masuba, à l'occasion de rien, moi so banomelisanga masuba, c'est la sorcellerie. Merci beaucoup, papa. Voilà, merci beaucoup, Maman Yolande Balengo la TV. Bon, s'abonner beaucoup massivement pour ma sola qui toko za la rakuna. Siko toko zwa Maman Diline 100 kilos. Yepena moziki 100 kilos. Maman Diline, mbote na yo. Omoni ndenge nini mpona lisolo ya jeune fille na biso Brenda oyo mobali na ye to chéri na ye makangu na ye concubin na ye amelisaka ye masuba chaque tongo olobi nini? Mbote papa Fiston Pelende papa na Sadek merci partager mukie na bandeko par rapport ya lisolo oto mbote papa Fiston Pelende papa na Sadek merci. Mbote papa Fiston Pelende papa na Sadek merci beaucoup. Nanga kina meka ko partager mukie na bandeko par rapport ya lisolo o tobeti awa. En tout cas, ils a pas si peu mawa parce que ba fille mingi bazo za influencer et pas ba camarade na bango. Ba camarade baza vraiment ma influencer ba ninga makasi. Yangwana omona ba parents mingi balinga kotinda bana bazala musika na bango te pona kotanga parce que bana mingi bakendo tanga libanda ezana ba blo mususu basala kana sous influence ya ba camarade na ye ou sous influence ya mboka oyo azaleli nenga kuteli makambo ndenge ezokendeleli ozomona bon na wana nazo ko empêcher te que ba parents batinda bana ba batanga ya parce que ya malamu pe bazali mais na monde actuel mabe komi moi ebele papa Fiston mabe komi vraiment ebele et ça dit que tellement dans 100% au battant sur 80 à ma baie 20 de batikali à bien ce qu'au moins c'est difficile bien et longa ma baie or ma baie et longa bien facilement dans ce sens là l'obana se faire comprendre au cause na ba copine mo be baza na ba sala makambo ko ya mabe et que yo sala makambo bien et ça la difficile yo muto sala makambo bien o influencer ba copine wana po ba ya pe ba ndo sala makambo bien mingi to mona ke zaka souvent ba o ba sala ka mabe nde ba influence ka ba o ya bien po ba kota na mabe na bango ba sala ngo so to landi li solo o bien fille ba parents na bango ba za ko tinga mbungu po atanga mais azalaki influencer et pas ba camarade na ye na université que ba on ba futa na bango su homme te po ba comment vendre na ba copain na bango influence na sali ke pas que nous vendre na compé ce que so to bito lande na lisolo ngono malam pa Fiston yo mobali o sa makembe sena mwasi pourquoi ko subela mwasi na munoko uri non eza mabe ye mobali na ndazo subela mwasi na munoko est-ce que olinga ki yepe ala la mwasi subela na kata munoko na je ne pense pas qu'on peut permettre lo ka bongo ce que so ki ko permettre te ke ba subelo na munoko pourquoi yo olinga ko subela mutu mususu na kata munoko wana ngapo nono muno nde tisa kindoki za ba science ezaba science ndetinda bango basa ba bloco ana nyonso to et tout pour avoir normal boue et ça fait et mutu ko sa bloco bongo te soit des sabotage quand est au le bateau éviter parce que mutu oyo lingi moi si na copine na yo ozana bolingo na ye oyebi ke urine za mabe yo kende aussi si bo kembese osubele na kata munoko nkenga na oyebi so te yo ngana yo si so subela nga fungola nga pena subela yo soki ya olinga tan so pe ba subela e bongo totala soki ezaka bien urine non ezaka nano na ba sid nango ezalaka na ba déchet mo ke bimakane ya mabe talaka preuve aneke soki o garder urine tant ebele na vessie et que ndako bebi sabarin parce que ba déchet ne bimakana urine ezaka mabe siko yo mutu normal on ndimo fungola munoko ba subela kayo te que ni imagine soko bo soki aboyi ndeng dégâts
babetelaka ye wana. Non, c'est que ça elo mo eza caché na sima nango. Donc elo mo eza caché na sima ya ba acte wana au mo mbala na salaka. Il y a quelque chose eza caché na sima wana soto landeli penza le solo au bien. Bon, conseil moko na ko sukisa na ko bana bandeko na biso baso ba ka ko bakenda ko tanga na étranger bon c'est les affaires te bon zalaka influencer facilement te et pas ba o baza de na ba monde moko ya bien te ce que zaki que tant soza na ba parents te ba futelo munda kuté ozo kemba ozo souffrir ndo luka ba solution mususu ozo mona ça va mais soko ke oza na ba parents o ba ozo sono ba tindara mbongo pour futa classe ou futa homme na yo ya tanga pour soit tambo tanga parce que ba parents na o ba ozo mbongo pour bino le logo za éducation bien ba lokota mbongo wana te ba parents na bazo ko se sacrifier tant juste à se priver ne loko mo boye pour yo mwana o tanga ozala bien lobi ozala pe mutu c'est pas donné à tout le monde et ça batum so pas na besoin tanga lo na vie mais bazo ba chose ça na tanga te parce que ba parents ba sala ba sacrifice o ba osala bino te ba boke tanga libanda misu ba koma le ba kola bazo ba chance na to mo nzambe ngata ba parents na so bazala ki na ngana tanga so ba parents na bazaka ba responsable même so ba linga ba tangisa ngai siko bino ba to bozu ba chance wana botanga boza la influencer c'est vraiment qu'il est baby monde comme vraiment ma bé mais boza facilement influencer yango chaque fois il faut toujours ko senga kalisungi à Saint-Esprit au senga lisungi à Saint-Esprit vraiment en conduire kabino Alexa bino banzela bien oh il faut kolanda parce que ba réalité pe na ba université ba eza ebele eza vraiment ebele batu mina université ba simba ba kisi pona ko iba maila batu mingi ba simba ba kisi pona ko lukatan su ko sala ko bebisa ba ko détruire ba via batu ba su ba sala ba kisi to so zazo balinga ko mama yela yibi mayele na yo donc sans Christ eza vraiment mon boulot sans Christ eza mawa donc c'est un peu ça papa fiston on a ninga kina mais comment mukepe ko partager na bande ko tout bazolanda vraiment merci merci pour na ba histoire à kitoko yela kabiso merci pour na ba histoire bien vraiment on surtout mais biso to continuer toujours ko zalana pour na kolanda yo ko soutenir et puis ko continuer toujours na kopesa ko intervenir na ba émission na yo ce qu'il faut intervenir merci beaucoup et bye bye. Voilà, merci beaucoup moi zalaki Mama Didine 100 kilos. Moziki 100 kilos allez sauter Moziki mata et si et mata donc Mama Didine 100 kilos et passe na chaîne na donc Didine 100 kilos bo s'abonner kuna pe ma solo ya kitoko beta makaka ndengwana moni tout le monde a besoin ko intervenir yo benga biso oko intervenir to ko so émission ezali to ko pesa au sujet au yebi pour intervenir qui toque to kindenge mama expliquer et puis si passi comment est-ce que jeune fille on dit ba do melso masuba kaka ndengwa pa ndengwa intérêt nini or minerval ba paramba futaka ba paramba tindaka pe mbongo o futaka ndako dikolo ya lokoso tala esika okomi Tosuki awalelo andeko merci d'abino bolande biso to ba chaque fois partager émission ce qui sungiote et ko sungande ko moko songolo et sikamoko pakala. Merci na mama Rina Umbi la coordinatrice ya radio télévision Lokole chaîne Nabiso il y a sa bonne coordinatrice ya radio Lokole TV na radio Lokole télévision 2. Tokutani lobby pour la numéro mususu. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Les gens, il faut respecter les gars qui ont vécu. Nazalaki Newcom, mes vieux Abetsaki Nkeste mené à Kwamambu. Vieux Nanga Mouchilumu. Et puis business partenaire, so yebi. Thank you very much. Stop les 25 billets, les grands, nous avons Marambo comme Maraboye, celui, stop les qu'on appelle Scorpion. Mais faut aller là pour ma petite, Yuma, stop pilote. Scorpion. En attendant le grand rendez-vous du centenaire du 6 au 9 juillet prochain, le Festival international de Massi Manimba, Festimas Nkometu vous propose la Nuit du Festimas. Nuit du Festimas, le festival en pré-show. Vivez
L'avant-goût du Festimas Ngometu à Kinshasa. Nuit du Festimas, soirée des galas, danse, ballet, spectacle inédit et lancement du casting Miss Festimas. Samedi 28 mai à partir de 18h dans la salle Les Cristal de la Fikine. Première porte, la Foire internationale de Kinshasa, derrière la Grande Payode. Nuit du Festimas. Soirée VIP, entrée exclusivement sur invitation. Pour tout contact, info@festimas.org plus 243 84 10 52 182. Festimas Ngometu, notre tam-tam. Ngomana Beto, Mbondana Bissou. Une famille fashion, donc la mouki a volé la ndako na peignoir, na les papa, na bonnet sur ma ville yali, non tout, une famille. Déjà c'est le bâtiment, une famille, au moins assis na moi, le NT au moins c'est une famille quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée, na chapeau na mon képi, une famille. Déjà ensemble, une famille, on a été, on a bien ensemble. Mais pas moi, il va aller donc. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes plus une famille. Petit, il y a plus une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo. On doit consommer Congo. Une famille à moi, on a vu, pour consommer à moi. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à la même tête. Là, comme on dit. Comme on m'a dit, les bêtements en bout là. Moi, ça m'a accompagné quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis beaucoup pareil. Oyo jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de moi. Une famille, c'est Oyo. Moni, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,